Ya lisoto kobetela yo ezali kaka pona epenye yo na komitu na kasika wa si il faudra mutu na mutu abanda kokata suki na ndaku na ye papa akomi coiffeur ya mama akomi coiffeuse ya papa na bana tokata na kamisu na busu na ndaku pona basano kuna problème ya kosakana te bandeko o basana basano de coiffure bokota boyoka oyo akata suki na salon boyoka le kablo qui est très grave jeune garçon oyo bakangi ye musala na ye ate kaka basuki ya batu soki akati batu suki bomona kandeki bakombola kaka bakati mutu bakomboli ye azwaka basuki ya batu ate na sachet ake koteka tolma batu amona ki yango misi bamona ka chaque tongo mama moko yaka pesa ka yembongo mama na pesa ka yembongo apesi sachet et boyebi batu oyo parce que misuka qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ce qui quoi faire un tongo akuta mama wana bamona un jour apesa yembongo wana et puis sukarango ezalaki mabe ya kosakana te bandeko o bakataka suki na salon bosalaka attention tokozongi na oka na émission ya lelo. Situation à l'est de la République démocratique du Congo ezali malamu te ya solo yaya na 2024 oyo en plein 21e siècle massacre génocide et salamaka kaka yaya pourquoi tokozoma il était les Congolais souffrent l'est du pays ça fait plus de 20 ans oyo makanisi mémoire mentale physique ya bana ba okole za malamu te imaginez moi na botami akoksu 20 ans kaka de masasi nyoso tuwana ba multinational est-ce que bokonzi malobo alobaki soki ayoki ata lisasi moko congolais moko akufi akoréagir est-ce que ba congolais ba zeko kufa te jusqu'à là bana moko dalobaki et pesi pasi tala kutu moi na Afrika moko une africaine ayoki pasi aleki alela pona Congo. Je ne suis pas congolaise, mais je suis africaine. Ce que je vois là, ça aurait pu très bien se passer dans mon pays, dans un pays voisin à mon pays. Le Congo, c'est un pays voisin à mon pays, ou n'importe où sur le territoire africain. Ça me déchire le cœur de voir qu'aujourd'hui, en 2024, on voit encore ce genre d'image. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible en 2024 de vivre, de subir une génocide de cette sorte-là? Ça devrait plus exister. Kasi botalaka bakonzi o bali ko diriger biso mwana mboka Denis Kadima président ya Seni oyo a publiaki ba mso lobi a proclamaki anomaki batu ya tala président ya assemblée provinciale ya Kasai central ya et pesio passi français to français balu yango lo barata soki mutebi français te ça ne veut pas dire qu'il a été mais tala pena niveau ya boye mutu boko tsaye akamba pena assemblée provinciale ya Kasai central oyo nini azwaki ya solo ba vota qui to banoma qui landa motion nga olba président assemblée provinciale ya conseil Kasai ya Kasai central passi pour na mboka na biso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un véritable hommage de sa brillante relation de la tête de notre pays, laquelle vision est concentrée, s'il vous plaît. Totika la kaka na makambo ya assemblée provinciale to kendesika boena Sud Kivu et pa wapi ba administratif ya assemblée provinciale ya Sud Kivu ba bongoli sali ya premier restaurant ya plénière restaurant na ba malewa ba bandi kolina kati pona nini 32 mois ya impayement et ça la kate ezalakate gouverneur ya Sud Kivu Théo Ngwabishe voilà hein ndeko gouverneur ya Sud Kivu Théo Ngwabishe o salini ni balobi bazo akize po azana ingérence ko sakanate pona nini boye et pesi pasi ya ko sakanate to kozongi na oka émission ya lelo. Na assemblée provinciale ya Sud Kivu rentrée parlementaire et salamité. Salle ya plénière kaka ninga bozali komona e bongwani malewa kokamwa. Bazon administratif bazo réclamer 32 mois ya impayement pour selon bango gouverneur ya Sud Kivu Théo Ngwabishe azali accusé na gestion donc azo gérer ville mabe.
balimbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme Oyo Radio Lokole Masolo, votre seule émission, votre seul programme Oyo esika pito kutanaka pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tobeta ki match lobby demi-finale. Oui, c'est vrai que tout le monde attendait victoire ya Léopard parce que Léopard dans match nyonso abeti par un match facile où il fallait gagner et ali au ya Côte d'Ivoire. Tout le banine, ils nous ont déçus. Parce que est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer avec l'équipe locale Mazembe na vite basangani ba beti parce que nga ba professionnel okumisaka wana ba comme botanga nostwana ils n'ont rien foutu. On n'a pas un finisseur na Léopard. En tout cas, je suis désolé. Tout comme on a par chance, et notre chance allez sourire. Allez sourire, mais tala, ba chancen mbemba ba tirarati, ba omsunanio, ma cambou tout problème donc il a évité combien par chance. Croyez-vous que vous allez battre l'Afrique du Sud? Afrique du Sud a pas la meilleure équipe. On doit mettre bien la Coupe d'Afrique mais je ne vois pas un Congo équipe wana ba battre l'Afrique du Sud à la troisième place. Mais Dieu merci. Ndenge Molugara, Koloba, Congo chance le Pamba, Mawato. D'une part, croyez-vous qu'on allait gagner au moment où nos frères criaient, pleuraient à l'est du pays? Ça chauffe là-bas. Tant que Mokondi Amboka, Bissaki Maloba, Eboka Lobaki, Oyo Masasi Moukie, Kongola Koufi, il va réagir. Il n'a pas réagi. Est-ce que Bandeko Yagoba Bako Sepe là? Et puis si pas si. Tolo Banine, je vais est-ce que ministère, tout gouvernement, selon la ministère fédération, tout le monde qui a un chancel même, les gars qui ont tout le monde de Salamaka, ministère, soit la fédération, vous n'avez rien foutu dans le terrain. On nous a dominé 90 minutes, Mobimaka Kaboye. Il n'y avait pas un finisseur. Le Congo finisseur à Zalakate. Moutouachakabi à Zalakate. Je regrette l'époque où il y a beaucoup de Korando, Mamale. Ah, finisseur Bazate. Pas si. Décevoir Bisso. Alors, prière tout ça y a un kamba. Moutou y a un professionnel Oyo. Autre la crème bébé awano, beaucoup de coupe, beaucoup de kamba. C'était des faussetés. Tout sous voilà, quand même. Merci à vous les léopards et c'est beaucoup mieux, vous savez, c'est plaisir quand même de bête compétition Tina Souka. Voilà, merci beaucoup, force à vous. Prochainement, vous allez faire mieux. Mais nous compétissons avec nos frères à l'Est du pays. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à nos frères de l'Est du pays. Est du pays, les lona émission Oyo. Soyez de cœur avec nous, partagez cette émission, partagez. Tina Bandekwa Est, dites-leur que nous sommes de cœur avec eux. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo, qui est aussi de cœur avec Bandeko Nabi sur l'Est du pays. Le Congo souffre, l'Est du pays souffre, Bandeko. Yaya, tout ça la nion surtout. Bakondi, bon ça la nion surtout pour décanter la situation Est du pays. Imaginez vos beaux mois à quoi 20 ans comme imaginer, mais à vivre dans le traumatisme, ça fait mal à ça. Faites un clin d'œil à Michael Josh. Site ya Michael Josh autant la rivage à blog zakuna super wax hollandais original na 95 € pamba bilamba ba sapeur pompier bilamba ya sécurité et sécurité à haute technologie ndenge moka na États-Unis d'Amérique. Voilà soko latisi sécurité na bilamba na Michael Josh les autres balokola policier américain qui toko ko sakanate pour visiter yango kuna na Michael Josh. Voilà. Yambo to mettre le soleil basoro de coiffure ya na ebité na baki yango de bande to continuer à ko kata basuki na salon to nini soki to boy ko kata basuki na salon bande ko to kati bango suki te to be sel bango coopération mais bande ko peta to kata suki para bango wana ba oso basuki na biso bazo kenda ka kote kaka basuki na biso basala kana yango nini boye ba to ebike soki mutu akufi ceux qui bazuma nzaka na ye bakena suki na ye ezalaka babe basalaka na suki waneni ya to koluka bandoki to kokanga o noko ndoki o mama ndoki chance à famille qui wapi ndoka famille wa tsana yi non ça totalité aussi ko kataka suki nani mtu confiance ya pire na suki pire akoma pirate. Voilà.
Commençons cette information par la situation à l'est de notre pays. Par ça passe à Kosakarate 20 ans, jour pour jour, plus de 20 ans, Koutou, depuis Est et Hambourg. Et comme nous avons dit, Batu bazo mela, bazo rouler carrosse dans Kinshasa. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Nos frères périssent, nos frères souffrent. Bazo ko kata batu mutu, bazo ko longola ba cerveau, bazo ko baby sa batu pesanga ipasi. Batu nyoso tuana est-ce que boyebi ba multinational. Et c'est la kamalamu. Ceux qui ont été adversaires, ils ont attaqué l'État au Lucas apprendra l'État. Mais ce sont des Rwandais et des Ougandais, mais chapeautés par les multinationaux. Il y a tout ça là quelque chose. Ceux qui sont africains, comment est-ce que quand nous sommes dans la jouissance, dans la jouissance, musique, c'est comme si we don't care about what is happening in the east of Congo. Et ça passe à Kosakanate. Il y a tant de bandes comme sous voisin. Les lois ça amène à Congo. L'objet aux Arabes sous voisin. L'objet finalement l'Afrique. Est-ce que dans le 21e siècle, dans 2024, génocide est cause à la caca. Est-ce que guerre est cause à la caca? Passi. Ceux qui ont mis côté mon simbité, bah tourner côté mon sous, bah occidentaux sont simbité, mais bah risque côté na yoka qui coutou, bah russe bah qui va après, bah ça va arme pour éradiquer bah M23 là monsieur là, mais est-ce que le gouvernement va accepter? C'est ce que nous voulons voir. T'as la commence que africaine ou aller qui s'allie passi à lobby pour la République démocratique du Congo. Est voilà, ça fait mal. Partager mission Oyo et Kende et atteindre les plus grand nombre de bateaux pour la passe à Kosakanate. Cette émission est dédiée à nos frères de l'Est et ça a plaisir. Ce qui est émission Oyo Botali à moi belle par les émissions de Landa. Je ne suis pas congolaise, mais je suis africaine. Ce que je vois là, ça aurait pu très bien se passer dans mon pays, dans un pays voisin à mon pays. Le Congo, c'est un pays voisin à mon pays, ou n'importe où, sur le territoire africain. Ça me déchire le cœur de voir qu'aujourd'hui, en 2024, on voit encore ce genre d'image. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible en 2024 de vivre, de subir une génocide de cette sorte-là? Ça devrait plus exister. Ça devrait plus exister nulle part sur le territoire africain. Là, il ne s'agit pas que du Congo. Certes, pour le moment, c'est le Congo. Mais peut-être que la prochaine fois, ça serait dans un autre pays. Ou peut-être que ça se passe déjà dans un autre pays africain. On doit absolument continuer à dénoncer ce qui se passe en cachette dans nos pays. S'il y a une chose que n'importe qui d'entre nous est en mesure de faire, c'est de dénoncer. Nous ne pouvons pas tous nous lever pour aller sauver ces gens. Mais nous pouvons continuer à dénoncer en masse et non-stop. Je dis bien non-stop. Si vous êtes africain, quel que soit votre pays d'origine, si vous êtes africain, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, à l'heure d'aujourd'hui, faites une vidéo pour dénoncer ce qui se passe. Totika la kaka na est ya mboka na biso poto kende sika boye na Sud Kivu et pas wapi ba administratif ya assemblée provinciale ya Sud Kivu ba siéger na salle ya plénière. Balobi plénière aux alentés pour nini bazana 32 mois ya impayement. Gouverneur ya Sud Kivu Théo Ngwabishwe moi prononciation peut vraiment difficulté. Théo Ngwabishe, voilà. Mais c'est Théo Ngwabishe, il paraît à ça ingérence, à ce quoi que je préfère bientôt, à ce foot à député professionnel bientôt, on ne sait pas. C'est qu'est-ce que ce problème là? Tout le monde a chaque fois, bah député bah yoka nakate, na gouverneur, ceux qui bah yoka ni gouverneur a somi bah on a vu ces problèmes à Kinshasa. Et finalement c'est quoi? Est-ce que bah autorité
pouvoir central et zo mona makambo te pour na kocha ordre tala sikabo salle ya plénière et comme transformer na sala malewa ya kolia restaurant na ya kofaze pour na ni 32 mois impayé ya comment est-ce que tu comme 32 mois impayé akofuta ndako ndenge nini akolesa bana na ye ndenge nini makambo oyo ngai zo pesa ngai mutu kuswa kaka na est-ce que oui, c'est vrai. Tout le monde a loi dans le biso non, bazo kanga batu. Mutalo ba mabebo a dénoncé mal bakangi. Basale bakangi mais oyo batu, oyo bazo tika bango pena boye kaka boye. Ils ont ça passe ya kosakalate. Le Congo appartient à tout le monde. Ba kontibo ça là fort situation oyo et si là. Landa reportage ya bande ko na biso ya Kelboule Maga. Na assemblée provinciale ya Sud Kivu rentrée parlementaire et salamité. Salle ya plénière kaka ninga bozali komona e bongwani malewa kokamwa. Bazan administratif, bazo réclamer 32 mois un paiement pour selon bango, gouverneur Yacine Kivu, Théon Wabije, azali accusé na mes gestion donc, azo gérer ville mabé. Bazan batali gauche, batali droite, balobi tintin, et koki kozala boete, pour ceux qui tovandi kimia, mbongo na biso koleka inaperçu. Jour ezalaki prévu pour la rentrée parlementaire, bango baele yango 4 heures du matin, na bambetu, baye kosilisa la pongi awa. Neti liboso bozali komona, ba mama lokola, ba linga kolala pongi, baye na ba mousse na bango, ba tie liboso, pongia ba bébé donc, nyonso ezoleka etali bango te. Na mopanzi, mama Marie-Claire, na mama Jeanne, bango basangisi mbongo, bake wenze, basombi biloko, bae kolamba. Tala liboso na perchoir, esika président ya assemblée provinciale a telemaka, pona ko présider ba plénière, yango ne komi nango mesa ya malewa, batie bassin ya fufu, nzungu ya ndunda, na nzungu ya soso, balamba na soupe rouge. Mutu na mutu azoleka, azo se servir, neti kaka na bife kokamwa, bango wana bavandi bazolia, pe balobike, bakolongwaka awa, ti mukolo bakozwa mbongo na bango kokamwa. Rentrée parlementaire na Sud Kivu azali reporté na date ultérieure, bino moko boyebi na République démocratique du Congo, soki balobi date ultérieure, wana bosana, jour bat barozonga, e banina noté. Entre-temps, salle ya plénière, eza transformé na malewa. Hehe, kokamwa. Okay. Totika la kaka na makambu ya ba assemblée provinciale cette fois-ci to kende bongo na assemblée provinciale ya Kasai central na ebité ndeko oyo azali mama oyo azali président ya assemblée provinciale ya Kasai central bureau d'âge to nini soki bureau d'âge kamote ba mama oyo ba vota ki ko voter to ba noma ki to ebike ma ponono et le 20 décembre ndé ba le 20 décembre et la première fois ba respecter délai constitutionnel ça on apprécie kasi makambo et le ka ki wana est-ce qu'il y a eu seulement élection le 20 tout monde qui ba déclaration monsieur va voter le 21 monsieur le 22 le 23 même le 25 il paraît ba to ba ça ba fêter no monsieur va voter on a vu les gens na machine nanda ko na bango on peut pas rentrer dans ces polémiques là mais tout le monde a qui a mot plus tard bato ya goloba bato bakumisa ki denika dima musu bandi ko finga o salima be pona nini akata ki bato mususu bato wana bakata ki bato mususu oyo ba ipare batrishaki basala ki na machine pa na bango le kamute tango yoko bima o ba mususu ba noye bango denika dima anome bato anome to a proclamer on ne sait pas kasi tala mama neti oyo présidente ya assemblée provinciale ya Kasai central ba vota ki to alekaki tala lolenge ya falancer azokolobana une présidente ya assemblée provinciale yaya président de une députée yaya na ebité boyoka français oui c'est vrai que ba français ils a synonyme te ya kozala mayele mais na ba poste monsieur Senga rarement o ba ko s'exprimer très bien to ebité français exprime mais loba tana lingala loba tana chiluba parce que ba langue nationale to boya ngote na parlement le quoi sud-africain na ebité za complexe ya nini. Au moins, dans le Parlement sud-africain, nous avons pris ça exemple l'Afrique du Sud parce que nous, nous sommes en Afrique du Sud. Dans le Parlement sud-africain, on se sentir libre. Par la langue, la fréquence d'anglais, la jolie console, la cause. Biso pourquoi biso paye. Na éviter ce que ça a autorisé, on va vérifier tout ça autorisé. Est-ce que ceux qui m'ont allé qui ensemble, là on a besoin de voir la lingala non. Loba la lingala, loba la langue aux langues à l'est qui Congo national, la Chine, on a 4 langues nationales. Pourquoi on ne fait pas ça? Dans la Chico, eux allaient ridicules, ceux qui battent Moussouba-Mouni. On prend un président de l'Assemblée provinciale, il y a pays Moko Songolo Afrique, et il y a une présidente de l'Assemblée provinciale, il y a Kassai central, Bako Jigem Sondrenini. Dans la moins extrême, il y a Bisso et Koulé Lissayon. Suivez. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui
je rends un véritable hommage de sa brillante relation de la tête de notre pays, laquelle vision est concentrée, s'il vous plaît. Ya to komete la osika boli solo na zo bandela ngo amen fois émission o état dédié pour ba frères et sœurs na biso na est oyo baza traumatisé na ba obi oyo ba komi ko perdre ba mémoire ils en ont marre de la qui ba to za ki par ba to libos o ba zo ko la ba kabozo le kana goma comment ba revendiquer ba de ko na biso ya goma les autorités vous devez faire quelque chose. Alors partagez cette émission massivement et ko bande ko pona ko compatir na bande ko na biso ya est ya mboko na biso wana. Il faudra-t-il continuer à suki na salon de coiffure, salon de coiffure, salon de coiffure pour na business. Ayebi kokata suki, azudo ya kokata suki, akataka suki, akangaka suki pona kosungaka batu. Et c'est la moto salaka propre, asalaka élégant. Oui, c'est vrai, il faut que na salon. Kasi ba salon ya ngoto bandi kokende, ezali kopesa biso mutu kosoya ya solo pe kopesa yo passe et ko bangisa yo okenda ka kokata suki na salon. Na ebité suki okomi na salon, il faudra soki bakati yo suki okongolo suki na yo, okena ngo to kosala ndenge nini. Yoka lisolo oya yepesi pasi ya kosakana te na esaka oso na beti lisolo zoa yango lokola esalami na mboka na bino. Jeune garçon au moment d'un profil wana ye azali coiffeur akataka suki très bien ça na ba client ebele même ba influenceur ya TikTok parce que muta pesi solo oza influenceur moko ya TikTok bakataka suki nzoka asala ka ndenge nini chaque tongo suki ni bakataka suki so akati suki il faut combattre kombi okangisi na kombo otie na poubelle. Alors yenzoka basuki ya batu a to la coiffeur mais to beta kapé du solo moko ndeko ya mwasi abara ko sala ndenge apela basuki ya basi talaka ba de ko sala solo mambo sala to beta pe du solo moko ya marque o déjà oyo ndeko mobali moko ye a dénoncer ye kutu ye moko coiffeur o kata ye azokisi azui oh babenga on tissu l'anglais le français ni papier j'ai dit apangusi boye ake abombi na tiroir makile ya muto ke na ngwapi tala sika mususu bien poisai oyo jeune garçon au chaque tongo ba mona kaye azwaka sachet moko boye apesaka mama moko na komona bima soka ye apesi mama moko boye siko asala ka ndenge ne ye ça ne comprend pas soka ye na tongo afungoli salon na ebité ba ba katondia to komba salon akombi ake kotika mais au fil du temps, au fur et à mesure, mais comment est-ce que ce jeune garçon, chaque fois, son gars il a tongo, à son sacha noir, à coup de maman, à quoi maman appelle ça, il mbonge koso, bah nani bah moni, bah clochard, ou alors la libanda, yaya, bah chege, bah ça la rappelle importer, beaucoup hein, y'a on va le voir chaque fois, ne minimisez pas les gens. Comment on a été aux roulés carrosse, aux la mutuka, au temps de la mutuana la libanda, au mona et pamba, mutuana ko sauver yo, combien de bateaux, bateaux y'a ma boma, bah sauva bango. Est-ce que komi to so la pembe telanga ba j'aime yaya telanga ba j'aime aux aïe radio le coller je vous informe que ba dongo la miso ba ali ko attaquer chaîne na biso ba otinde na biso ba message belé alors on découvre ça mais la pour la chaîne oyo radio le coller ezala kaka ezala na éviter siko yo au quotidien de la biso ba copyright au quotidien de la biso ba start ba nini pour na intérêt nini est-ce que to jouer loko na yo to sali mutu mabe ba information auto pesa awa to tuka ka mutema ya mutu soki to tuki mutema na yo benga biso limemia to solo la kaka pose ali famille est-ce que komi c'est que bien tout le monde mona ka mama oyo ye azwaka ba sachet mais il y a noir et pas quoi faire wana quoi faire akata ka batebele suki apesa ka mbongo ba cheki ba ndi kolandela jour so ba moni ya ye ba cheki ba tele ba ye wana ye to landela ye akoti tanga koti ba okengi de ye yaya image à l'appui avant la noana ba cheki ba moni agi sachet agi akangisi ba suki atena sachet wana bimi ake ko pesa maman wana pesi mbongo oh eza boye ça va. Ce qu'on a vu, bah célébrité, bah les la télévision, la YouTube, la TikTok, bah célébrité, faut qu'on y mango. Tant que bah au katasuki, siko tellement netinga sur la katasuki, au côté de ma chèque, bah nini, moi direct, moi de faire présent gâté, et ça la prendre ngoya, ça la humble, play na batu, bah qu'on se paye ça paye. Bah mon a siko influenceur, moi quoi l'écran la TikTok, tu coupes ça fait comme mon a été. Ah comment tu fais? Ah ok katasuki, oui, mais la salon, ah yaka.
mutu wana akataka bino suki wana atekaka basuki na bino asalaka makambo na bino atekaka basuki na ndenge na bino oui tobana komona chaque tongo kaka bana sachet moko noir apesi mambo mama na pesi mbongo ekosoblo mo ndengo si on n'a pas compris sikoyo to landeli to moni keno azwaka basuki na bino ake koteka na ndenge nini yaya na ndenge nini yaya ezopesa pasi makamusu na mokili oya yaya ozomona lokola film yaya tokotela o video tala video ozomona lokola film te réalité yaya mokili oyo eza na makambo ya kosakana te ezali réalité po yeba kezali réalité talaka téléphone ba filmer wana téléphone ezobouger te normal yaya tala yango komona histoire vraie histoire de mettre le salaire na Nigeria. Nigeria côté la frontière Cameroun on a pas si à Kosaka coup de babi qui c'est ça à Kosaka là. Ah mais c'est vrai et ça liboé oh ça c'est vrai ça ça va. Influenceur on a accueilli à Katipe Souk. T'as regardé Souk ba alerter et peut-être accueilli à l'état ça va donc setup sika boy mutu oyo. Accueilli à informer la police. Tant que la police là, quoi faire wana, azakana batu bele, akataka batu suki, azaka suki, akendra kote kayango. Et c'est vrai, asa déjà mbila, ça va pour me atubaye. Bambila tennis civil baye wana. Batini ba mtuba wakata suki. Siko ba utiliser nani petit chegi wana, batiki pa kati suki très bien, pa yeba kidea programme akangasa yango atika kayango ayaka na tongo. Siko influencer wa siko ayi na tongo wana ya ye ba shitonga ye déjà ayako fungola salon influencer la kat autala siko tanga ya koti ba utiliser siko influencer wana influencer a du téléphone na ya pesi chega bi filmer biso ya boko mona ngwana filmer biso ba moni ependenga ye akombi asangisi basuki atena sachet akeye ya tala image ndenge ke ba filmer coin o bana muto azobomba na pena ake apesi me ba filmer apesi me wana apesi me wana sachet mera tali boyango mera mesimbongo apesi tala mesimbongo apesi ale sikoyo influencer ribe téléphone na ye atindi sikoyo ndeko moko wana ndeko wana kei asali lokola kalenzela ayesi yo to mona ko chaque tongo okutaka la mama wana olukaka nini pa mama wana opesa ka yesa chemo wana eza nini asali lokola boya kwa laissez-moi nini boya eteli wakabla te zonga boyi okataka penga suki bosiko qu'est-ce qui ne va pas mama eloko nini discussion bandi te yo il faut la sapso mama opesa ka nini il faut discussion bandi ba filmer amone ke ba ndo filmer ayekuta menacer mto filmer téléphone bien ko menacer ngani to filmer yango pomona siko mama na kuna taina musika amoni ondinga mbilinga ndeko wana kangi kwa faire akena etipa mama wana mama fungola plastique wa tout yo les akati mama wana ebika ba femme d'affaires to ebita ke na sala basuki wana nini ajui mbongo apesa sikoyo pe yende kwa mobile influencer wana abi azimbo na yatena post ndi papa tirer dans l'ordre ba pesi mbongo lia mais ko trahi mboka te abi rien to jui tanga jui akagi abi oza prévale pesa sachet wana afungoli sachet wana chega jui ngala boaki na be basuki ya batu yapa basuki ya batu mbala boko mbila la kya mbila ya kwena bango akangi bango akena bango yango sikutala tant que tu as une vidéo, ils ont paraître film, mais film était illustré, il y a une histoire vraie, il y a des commentaires dans TikTok, ne sont pas vistos, tu as la macamole dans le salon. Bino va conduire dans le salon, ba chef dans le salon. Peut-être yo dans le salon, au salon na yo, au la kawate, au tiaba tu baka tarasuki, ba tu kangarasuki. Est-ce que tu leur surveilles makam o basalaka? Tu as la makam o bandeko, ba continuer au katasuki dans le salon na yo. Toma okima na makambu ya boy et pesi pasi basuki ya batu wana akenda kanango wapi bakenda kanango wapi na ebité bandeko basalaka ba magie mais na yebi to mona kayango na kala soki mutu akufi na Kinshasa bale ba yakunda na mboka ote mbo akunda te boso kaka suki na ye na manzaka boke kunda na mboka ezali mutu mobimba li to mona kaye c'est que ça mutu mobimba soki bazui suki na yo bazui manzaka na yo eza mutu mobimba donc akenda koteka ba ami ya batu yango komona yaya losambo efutaka yaya
losambo epolaka te o toyebaka kosambela circonstance nyonso tu okei salon. Oui, c'est vrai, on me met tondeuse na yo kena wa salon bakati suki. Est-ce que l'on dit suki na yo? Bakata agala tondeuse ya ngai moko bakata tondeuse ya moko metango suki kwa okomona mutu ya kombi akena ngokuna akena suki wana wapi yo kanti lokola akeko bwaka mais bake osala ngo nini yaya salaka angele na pekisho ke kata suki na salon te mais moi j'aurais préféré okata suki na salon ta so basuka ka suki okongolo suki na yo yaya yo mo okena ngo okeko bwaka ngo quelque part po mabe ko kota na batu ya ba salon bo contrôler la salon so kota boy moi salon na vieille puis kitoko mais ben soumet ben suye mais ezali kitoko te propreté mal propre kenda kana suye meno na ya OK salon kenda kana suye meno ba pangsa kana suye mena yo moko po mabe koti tala mokili oyo bato mokili makambo menganga na lelio mama ya toko suka wapi soki prière te mawatro na 21e siècle oyo makambo ezo beba se ko beba to yesa kibino na émission de kikuna président en France basina ki loi et na sénat parler mais qui na sénat pas étudier ngo balobinini que il n'y a plus de limites il y a directeur menine il n'y a plus de limites non quelque chose comme ça, il n'y a plus de différence entre l'espèce humaine et l'espèce animale. C'est-à-dire que Moutagoba a Nyama, Nyamagoba a Moutouya, tout le monde qui est dans les Philippines, dans les commerce, que sans moi, je peux bénir, merci à Banyama. Alors, ça va Nyama, Bamboa, Banyao, Basorpa, Comigno, où en sommes-nous? Yaya, et s'il y a une émission pour la prochainement, Yaya, il s'est bandit déjà. Moi si à sali mariage na mboa alors ça la mariage na mboa kuto amoni o na ça mariage na mutu mboa bandi ko boya bokotala yango Michel Kuya pas si mukilo to kusuku yapi et ce qui nzambe te mawa mingi tala le moi di solo mukie to bombela ki yo pona ko pene yo ba nous ara salon affaire salon ndeko ba benga o papa fisto mikolo o dénoncer ba salon trop biso ba salon de coiffure ba ki ma biso ba clé ba ki mate to ni ba clé ba ki mate mais so sa kolo salon yebaka ko sala musala proprement surveiller ka ba travailleur na yo surveiller ka tiaka ba kamwa ba suki ya batu ba kele ko boka yango normal sika ba boa kaka na yebite tala sikobu okofanda boy vie na beba vie marchaka te okanti ndoko ndoki nzoka ba suki ko na otika na salon wana nde bebi sima kamna yo pasi ya kosakana te ekokipe kosala maipai na bino alors partagez émission oyo pona openier batu ebele n'oubliez pas que cette émission a été dédiée pona bande ko na mission est du pays on souffre à l'est du pays ba konzi bosala quelque chose nos frères africains moi je n'arrive pas à croire la zone de monter comment est-ce que seul homme 23 ataba sakani combien mais tout le monde va EACA qui va quitter va yibiti ba kei ba la CEDEC et ça va sud-africain ba angolais ba ngomoko na FRDC est-ce que bozo ko maîtriser homme 23 t et ça car le cola mokondi ya oni alobaki on n'a pas les M23 ont des armes sophistiquées to go se battre dans ba monter ya quel complot multinationaux et ONU et ça va payer sur sangana na ba payer au salaire ba armes ba kokate ko déloger M23 allez-y comprendre est-ce que beaucoup mis personne venant nous aider ceux qui sont de télémité mawa levez-vous là où vous êtes force à vous nos frères de l'Est nous sommes de cœur avec vous tout Congolais doit se sentir aisé boaluba jutunga pour la Est et mboka na biso organisons-nous c'est une organisation démocratique d'un peuple entier qui a le pouvoir dans ses mains. Organisons-nous pour libérer Est. Sinotez Maouya Kosakanate. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci na réalisateur à l'émission Oyo Chris Larize Pelende. Yena assistante na Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende qui était de l'autre côté à Régikuna. Merci na coordination qui assurée assumé par Mama Rina Umbilarize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Voilà. Yaya to sengi na yo o s'abonner pe na Radio Lokole TVD. To s'abonner na Radio Lokole TVD. Beti Radio Lokole TVD et comme ça Radio Lokole ta na c'est au komona na lati rouge s'abonner pe kuna po bakanya pemba ba komi mingi. Soko ko lien ya Radio Lokole TVD te. Benga biso to côté là au lien au s'abonner kuna. Est-ce que au komi c'est que bien. Merci na Michael Josh, merci na Bino. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo kompani ya sécurité lokola kaka bakonzi ya mboka balobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba yaya yo za diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala Patu a créé compagnie munene soki ba compagnie ya sécurité zalaka ayeko baksa moko liko ba compagnie ya sécurité wana CMS Cruche mondiale sécurité. Tala cruche mondiale sécurité yo mutuzana ba activité na yo ba église ba école nyonso to olingi ba sécurité ya solo o pena ba vimba o soki likabozali ba yaka intervention na ba équipement ya haute technologie et outil bongo États-Unis d'Amérique. Donc vous contacter Cruche mondiale sécurité oyo na moins cher ba couper sur ba service ya kitoko escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors bobenga Cruche mondiale sécurité ce que vous avez le numéro de bango te bobenga biso ko en contact na Cruche mondiale sécurité ceux qui vont signer contrat beaucoup soit gratuité à jour moko félé comprendre tala ba promotion oyo Cruche mondiale sécurité asali pona bino voilà.